salut, bonjour. Bonjour, bonsoir, la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Moi, votre humble servante, maman MK. Je vous dis toujours que vous servir, c'est notre devoir. C'est pourquoi je viens quand il y a un message. En tout cas, je n'hésite pas parce que vous nous avez vraiment donné la confiance. En tout cas, je ne vais pas être ingrate. Mais si vous êtes là pour la première fois, je veux juste vous demander de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera du plaisir. En tout cas, le biso qui likambo ya esengo ezali, il faut que ya pona kolobi là. On bénit Dieu pour bébé ami balé na couple ya papa na biso Gingombe. Awa mama na biso zoyemba. Motema etondi na esengo osali ya milene. Nze mona ebango bien te boyebi yango ya sœur na biso Sandra Mbouyi. Donc maman na biso azokumisa nzambe pona grâce. La famille zemi eza lipa na nguba te. Parce que y a des gens oyo tolobi te ke baza ba stérile parce que Bible lobi na biso ke na ba stérile ba kozala te na ndako na ngai, mais na ba complication na ba nzoto na biso ndenge ka nzamba akela biso tomonaka bato mosusu babalani 5 ans 10 ans 20 ans mwana azoya te et fin de fin nzamba kozokisa kaka banguna soni ya kopesa bana. Mais ndeko na biso Gingombe mwasi na ye toyebi ba étape nini aleki. Je crois un mois passé touti komona lisusu mama ya bana ya Gingombe autaki koleka na alobi wa kokaki koloba. Maintenant là na moni vidéo oyo madame Gingombe azo sala vidéo na libumu se sali ndiki boye na bi Seigneur Jésus. Donc ndeko na biso nzambe apambole lisusu yoka libumu ndenge zo sala yoka tana ndenge zo ningana o eza AliExpress teze melokuta te ndeko na biso asa na zemi. Donc bientôt bébé ami balé na famille oyo azobotama. Ça sujet ya kokumisa nzambe na lobaki na vanda kimia te muteme kokite muteme kokite na vanda kimia na bite fona ya kopesa message na balandi nyonso ya MK Mbelou TV officiel na MSaki bino biso tozora ba élément na source oyo toziongo na source yango tolobi to ya koinforme biso eza esengo mingi ya komona oyo video oyo. En tout cas nzambe azwa lokumu nzambe nyonso tu oyo biso tosala na mokili ezalaka kaka mpona lokumu ya nzambe. Donc ndeko na biso azokumisa nzambe azopambola nzambe mpona nzambe ndenge apesi ye deuxième mwana. Na sola ki dana Gingombe na yebisaki ifo apesa nga ndoi nga moko na ozala ndoi ya bébé oyo ya mibale. En tout cas akozwa penza kombo na ngai mobimba. Je dis bien kombo na nga mobimba. Isi to solo la ki na ye mutu oyo pe amoni ki alinga ya kolongola defi wana. En tout cas contacte biso numéro eza wana makasi na yo kaka. Makasi na yo kaka parce que bandeko msusu bazala onga pona pesa mwana ndoi pona pesa ndoi il faut yo sala boye ozongisa boye na otanga bakomo na bango te pona ko éviter ba problème. Mais ngai déjà naza na ndoi assuré. Donc eza esengo mingi na lobaki na kovanda kimia te na koya famille bota mobimba mama na biso walekele azoya déjà to bongisaka déjà babenga ngoni nini o basalelaka ba basa zemi to bongisa ngo déjà na bosani kombo nango baby shower bino bobenga ngo bongo ya biso bata français baby shower biso bata français to benga ngo bongo ata anglais babenga ngo baby shower to bongisa déjà famille bota mobimba sika boza to bongisa déjà baby shower pona madame Gingombe bientôt là tozozwa bébé na kati ya famille bota. En tout cas la famille je viens encore une fois de plus pour vous rappeler pona film na biso discrédit lisusu ozo lekana tozomona Gingombe mikiliste mobali ya ndeko na biso Aziza. En tout cas film wana eza kitoko mingi na kokata video ote sans pour autant na lobela pona tina na film na biso discrédit. La famille film o discrédit eza film moko eye kaka te pona koya total ngo kaka boye mais eza film moko eza éducatif eza vraiment na ba angle ebele mutu na mutu akoki kozwa part na ye na kati ya film oyo. Bandeko oyo ya basi ba se comportaka lokola ndeko na biso Aziza bakozwa leçon na bango.
bandeko oyo bazali ko se comporter lokola ndeko na biso gesho na bakati ya ba église. Et puis la famille, ce que je vous dis est vrai. Na ba église nyonso tout ba frère vini bazanga raté. Na ba église nyonso tout ba frère lokola ba frère vini na ba église nyonso bazanga raté. Frère wana ye a proposé ba sœur, mais oh non tout ka non volontaire nzambe sala. Toloba nanu pa ba pasteur tenjo kazana 2 3 4 sœurs azoko potensa bango lelo nzambe pe lokola nimba raté a populisier Sylvie nandeko na biso bakutani na ndako ya frère Vini epake koti na mboka na kata ba église ba mama présidente lokola ba mama Milo pe bazanga raté banza ba ancienne na kata ya Lingomba mais connaissance biblique moins bango bayebi kaka soki likambo ezali ale baye kotombola mama pasteur est-ce que na réunion ba mama bakoki koteya sur Adam et Ève te eza na leçon ya tirer na kati donc l'idée eza kaka te ke non soki boza na kati ya réunion ba mama il faut tolobela makambo ya libala il faut tolobela makambo kobongisa ndako il faut tolobela makambo bazoteya liloba eza et ça fait partie ya ba foyer na biso parce que moi si malamu ndenge Bible lobaka une femme sage aza moi si oyo atongaka ndako alors soki na ba réunion oyo ba mama bakenda ko sangana eza kaka oh non tolakisa ba mama position oyo ko sala boy oh non tolakisa mama ndenga ko tanda mbeto tandi mbeto bi otie kusembo osali boy eza mabeti. N'empêche que ceux qui maman paye na lité ya kotanga que non femme soyez soumise à vos maris maman présidente ozo laksa bas ba maman na kata etonga olobi maman oza kozala soumise na kata ndako libala ezaka kateke papa lobi na ok tel yelanga na numa ina mela yo no kimimbango ki na frigo zuma oyeli papa luzitu ya ba Kongo ya tango kala parce que le loba luzitu wana ebunga luzitu wana ya ba Kongo ya tango kala ebunga soumission ezakaka ya ngwana te mama pasteur to mama présidente aza siko na musala ya makasa koyebisa mama ke mama soumission na yo eza na cadre mususu pe koko sala neti ngai boy soumission nazwaka ngo na epengaka ngo en deux nazomona sou et puis nazomona mission mama na kati ndako fozalaka toujours au soutenaka papa na mission na ye na mokili o soutenaka papa na ba projet na ye bomo na président de la république Fachi beton ba ezana ba décision mususu Fachi azwaka ayeli biso en public boye soki boye ba kate mususu ewutaka pa mama na biso Denise bino bozo betaka maboko Fachi beton mutombola bwa beton mais bozo bateke Fachi ba nekini kutu kolala mama Denise tellement zaka soumission na ye azoluka musala ya mobile na ye sala nini ekende liboso wana eske wana tolobeli makambo yako kobongisa mbeto tolobeli makambo ya kolamba pondu malamu tolobeli yango te donc ba mama pasteur ba mama présidente toyebaka ndenge nini ya koteya baser na kati ya Lingomba mingi ya koloba ezali me na koloba mingi te na lobi lelo na liya juste ezaki journée ya singolaire na moni vidéo ya madame Gingombe na lobi non je peux pas rester bouche croisée. Je ne peux pas rester bouche bée, il faut na yana lobela pona tina na likambo oyo likambo monene likambo soma. Bandeko, bobi nzambe soka loba pambola yo na batu mususu bazaka surpris na lipamboli yango moko ezaka surpris surtout soko finga maki mingi pour nzamba yo koza yo finga mingi zana na lakisa bango ayekaka bambelo yango tu oh la 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 kitoko pe sengo mingi en tout cas ba félicitations na bino na couple Gingombe nzambe vraiment abatela bébé na bino to bana na bino to yebi ke bana bazali bénédiction lipamboli ko ute pa yankolo Yesu yango wana lelo toyeli bino na kati ya MK Mbelu TV officiel. Abonnez-vous massivement si vous êtes nouveau ou nouvelle. En tout cas, chaîne oyo eza bébé na bino abotami na yebisa ki bino tozana besoin ba pampers. Ba pampers eza ba abonnement na bino. Bo s'abonner massivement. Nazana besoin miliki pour na nourrir bébé oyo MK Mbelu TV officiel. Miliki wana eza ba j'aime na bino na ba commentaire na bino na ba partage na bino. Soutenez-nous na musala oyo tozali ko sala. Parce que vous servir, c'est vraiment notre devoir. En tout cas, Nzamba Pambola Bino Bisika Bozali, de partout dans le monde entier. Famille Bota, abonnez-vous. Le Dinachou, abonnez-vous. Le Pêche à l'eau vert, abonnez-vous. Baba Koukpe,
s'abonner. Abonnez-vous massivement parce que on a Katia M Kambelu TV officiel. En tout cas, tolobelaka nyonso sauf ma finga toyaka kosala ba analyse na biso lolenge esengeli. Donc nzambe amona bino esika bozali soki Yesu Kristo azongite ngana bino tokokutana na mbala ya sima. Mais nayebisaki bino na chaque émission tokosala na mois d'avril nakobanda kosukisa yango te sans pour autant ko souhaiter ba tout nyonso o babotama na mois d'avril ba joyeux anniversaire na bango parce que eza moi moko mes princesses babotama. Donc joyeux anniversaire na bino ba eban surtout bobotami na mois d'avril. En tout cas mbotama elamu na bino nzambe amona bino soki Yesu azongi te tokutani